tala libanda na bimakala nakoma lokwa mwana moko boye ebi na Kinshasa nde ezalaki ke so bapesi yo punition na ndako abi okobima te ofandi na ndako moko babimiso libanda opesi baparent na yo merci po c'est longtemps tout le monde eba université so olingi obima il faut ozala na syllabus po so oza na syllabus te na ekole mwayo otanga eza te nde tokomi yama encore vraiment noko ya bana kopesa biso punition pendant 2 semaines nga na fanda namoni su libanda lelo nzambe abien nzambe asali mopepe na gu nango asali mopepe na gu nango asali mopepe naturel mwa mopepe ebeti nga esali nga bien pendant 2 semaines abasusu 4 semaines 2 mois otala libanda ta libanda ta mopepa libanda nzambe mopepa libanda eleki kati mopepa libanda eza naturel na se retrouver libanda na se retrouver mwana moko bapesaki punition bakangela biso coffre na kati ya ndako tobima te nzambe na ngai namoni su libanda lelo nzambe abien ya corona asite plein nzambe esala grâce ekende nga nalembi ndako tala libanda kitoko tala mopepa nzambe na elengi ata obelaki ntango obimi ko ozwi mopepe oyo obiki nzambe namona libanda kala namoni osu lelo nde nazala na kati ya prison po bato oyo baa na prison amona libanda te baovivre koma seigneur mwa 2 semaines na kati ya ndako nabima te nabimi esali ngai bien na profite nzambe merci nzambe merci obima boye na bapapie tokomi kaka kotambola na basyllabus obeta mwa tourne yango onini obanga contevation baya contrôler mikolo bakimi baya lisusu ekomi bacontrôler bapolisier moko baa na stratégie balingi kaka balia bato mbongo contrôler na oluka ye aza wapi ye moto ya makasi so akangi yo abebisi yo journée wapi yaya obebisa biso su bajournée azomonana te mpoka ezoboma so ya virus bandeki koboma te mbele bacontrôler fale bafanda boye ata mbula mobimba ti badémissionne batiki misala mpoka eza na liwa biso nyonso tozobanga me biso bana nzambe tobanga elo te tala libanda kitoko tala mopepa naturel esali nga bien makasi na koti parceke natiki bana nasepeli makasi na mopepa libanda esali ngai bien esali nga plaisir tala na basyllabus na ngai obeti mwa tour na syllabus ozobanga ya contrôleur ya mosika ya policier soki akangi yo abuli yo ocontevation okime bacontrôleur bakomi lisusu mosusu nzambe pardon mopepe oyo nga nasepeli na ndoka motu mpasi na biki nzambe asala mokili na ndenge na ye asala mokili ya naturel asala mokili kitoko nzambe asala mokili kitoko naturel eleki seigneur yoka ngolu yoka mawa bana no babima yawe bana no babima nga na okoka su te naza na kati ya coffret na mindele bakomi obosana baporte ya okotela mindele abosani porte na ndako alekani mponi amona libanda kala moni onsu lelo oyeba su porte te nzambe merci tala mopepa libanda na elengi ezwi nga na se sentir tokomondi eba na université soki olingi okende ekole okende université syllabus eza te otambola te ilfo ozala na syllabus mo okende eza te po cour wana oratango obima boye na syllabus no na maboko ata olingi obeta tu oprofite na syllabus nzambe ani bapunition makasi boye bakofre bino na bandako shu eza te ofanda kaka mpona komilengele parceke ye moko alobi tomibatela mpo ya batela biso toza na shwa te toza komibatela me lelo nazwi mopepe oyo lisu pendant 2 semaines akrake nalembi mutu epete na kati ya ndako mutu epete nayoki ata posa ata natelema na bafenetre chaque jour me balobi oyo ezokota ntina mopepe sho eza na profite
tala mopepe yango bien moko komona libanda atie su pendant 4 semaines. Nalembi nakomi fatigue, nalembi na vie ya ndako Seigneur. Nzambe ayokela biso mawa tobima na okoka su te. Mo mpepo esalinga bien, esalinga plaisir. Namoni su lelo, namona su libanda te. Namoni ondire mokili ezipama, nzwa nde mokili eza yango kaka ya kofongwama. Libanda yango pardon nasepeli. Naoluka bacontrôleur baza wapi oyo babebisaka bato journée heure nyonso bazozangisa okimia wapi bango baza te. Mpoka ezoboma so ebandi oboma te. Fale tozela bacontrôleur yango 1 an bafana na bandako oyo contrôleur abangaka te aya kaka kobwilanga meme ye policier yango so abandi kaka kosengaka cotisation kosu mona kobetele liboso na asi na ye moko aloba en tout cas je suis désolé akotikanga mbala moko kosu mona kobeta megetana na silabisi so namoni ye kaka nabombi silabisi yango nakokosola kosu moko na ye moko abanga tala mopepa libanda tala elengi mopepa kitoko boye baeprive biso tomona su libanda te. Nzambe na ngai ya mako likambo nini bino moko bolukaki bokosilisa yango. Nzambe amema bino ntina suka bokosilisa yango me toyebi ke na biso bana Nzambe ezwa te. Libanda eza bien, mopepe kitoko ebeti ngai esali ngai bien. Nazozela kaka basila biso bapesi biso punition avobima lifozala na sila biso bana université tozozela yango. Nzambe asala biso grâce tolembi ndako nga nalembi na profitele na mopepe bana Nzambe nalingi bino mikolo apambola bino Yesu abie mopepe eza kitoko megesa toza ya kozipama me nzoka nde mokili eza nango. Nzambe asala ngolu ngaka so bameki koya bango bacontrôleur bapolisi yango na kokosola kosu wana makasi wana mpenza na ye mo ndenge akolongola mpona miniti oyo motu nyonso aobanga liwa na biso bana Nzambe toobanga yango te. Donc ta mopepe eza kitoko libanda eza bien ngai oyo namoni su libanda. Nzambe merci kola pambola bino baoyo nyonso azobima Nzambe azwa lokumu mpo namoni su mopepe namonango kala Nzambe asalinga grâce Yesu tokutani na ye mopepe. Nzambe merci parce que namoni su ya mopepe lelo ça fait 2 semaines libanda ezomanke nga lelo su namoni ya mopepe oyo en tout cas Nzambe asala mokili na ye bien tika toprofite. Au revoir.